Amen, amen, amen. Bonne année, bonne année. Bonne année 2021 na bino bande kona Yesu Masia. Kona pambo na bino mbote mbote. Shalom, shalom, shalom. Bana na nzambe bikelamo na Yesu Masia. Bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembele TV. Bo témoignaki bolingo na bino na 2020 pona kolanda chaîne oyo. Tikate 2021 oyo bolingo oyo ekoba lisusu kokende liboso pona kotalaka kolandaka ko partager maloba oyo za kobima na 4 na chaîne oyo pe ko s'abonner ko yebisa bandeko ba s'abonner te ba s'abonner nyonso pona misala na nkolo ekende liboso. Nzamba pambola bino apambola libota na yo na bolingo oyo. Amen. Ezali ngai bongo mosali na nzambe oyo nkolo atindaka liboso na bino pona kosakola bino malako na ye nde prophète Pembele Aziza. Bikelo na Yesu Masia boyibi toujours na bomesono te avant to bana mateya na biso toleka na libondeli pote nzambe na nguya asunga biso pona mateya na ye. To bondeli ngai na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Yawe na bibele kumbama na yo changelama netolama. Nazali kozongisa matondi monene na mbokono na bule yo bateli bana mpate na yo na 2020 tio komisi biso na 2021 toza toujours na mois ya janvier tikate ba direct pe mateya o ezoleka tata ekota na 4 na metema ba mpate pe olatanga mobimba lokwa ba kolata kelamba na pamboli yo na kombo na tata pe ya mwana ya molimo santo. Amen, amen. To pamboli kolo nzambe to pamboli kolo nzambe kolo akumbama a changelama. Bikelo na Yesu Masia mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 11 à 14 na lingala ba Efese. Ephésiens chapitre 5 verset 11 à 14 natangi bongo makomi na kombo na Yesu Masia natangi et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen, amen, amen. Bampate na Yesu Masia bikela mona bana na nzambe. Temi ya mateya na biso ya mokolo lelo ezali espionnage suka na mobomi. Na bandeli temi ya mateya na biso ezali espionnage suka na mobomi. Amen. Bana na nzambe bikele na Yesu Masia naza kolikia te ozali attentif pona kolanda mateya ya mokolo ya lelo ezoko sengama na yo mpate na Yesu Masia kozalaka distraité solo na mateya mwana na nzambe ozala inspiré pe okotaka penza oyokaka point par point pe peso boyebi e peso mayele pe partager kabolaka ba message oyo pona kosunga bandeko mosusu po soki osungi mutu moko ekobikisa ye pe kobikisa ta musuli mabota bato mosala nde yango to kosala pe ko aimer po émission na biso bandimaka ngo na kati na YouTube so bozo emete esala malamu te pe ko s'abonner toujours bikele mo na Yesu Masia bana na nzambe 2021 nde makambo 2020 to wuti na mikakata no makamane na ndenge mais 2021 na banzi dimanche na biso o 8 leka ya le 3 janvier 2021 boyoka ki mateya nkolo Yesu Masia aye nango liboso na bino ezalaki titre nango espionnage spirituel et satanique. Lelo yo nde tozo ko continuer ka na thème oyo mais sikoyo mateya ngo na thème yeye ko yebisa ni espionnage suka na mobomi. Alléluia. Fungola matoi oyoka. Bana nzambe
mingi bazo bondela. Mingi bazo ko prier, bazo ko sala ba jeûne, bazo kende ba ngomba, bazo sala ba sacrifice na kati de l'église, ba la ksa bolingo, makambo nyonso bazo sala. Mais mikakatana zo sila te. Bato bazo bondela lokolo bazo bondela te. Bato bazo sala ba sacrifice lokolo bazo sala ba sacrifice te. Ba mesusu ba lembi. Bazo ko yeba te to ko sala nini. To bondela boyete, to sala boyete. Siko esengeli to sala nini. 2021 nde yango yawa yeli bino mateya oyo. Mateya oyo zo teya ma oyo. Batu oyo baza concerné mateya oyo. Balinga kango te. Balinga kate mateya oyo. Babanda ko critiquer, babanda lo mabakama ndinga ndinga pote bango balinga kaka basala makambo na bango ya ba espionnage. Soko dévoiler secret na bango bayiko yeba ke secret na bango bako luka ba perturber pe ba bebisa. Balinga kamateya oyo te. Sikande yango yawe. Pas yo leli na ba mburo leki ti na ba 2020. Kaka pas wana e continue na 2021. Non, e sengeli na kat na yo ozwa mayele. Yana makambo belé ezo sala passe na kat na bomoyi na yo, na libota na yo, eza makambo kaka oyo, eza kati na yo moko, ozo komi yeba te, pozo yeba te, ebombami wapi, eza wapi. Yango yawe, aye pona kokundula, pona koyebisa bino, ko avertir bino po yeba, ko kweya su na mitambo wana te. Epe so bo yebi, soko zuno mayele te na mateya oyo, eza passe. Bandelaka na oyo uteki koleka, na oyo bandelaka oyo kakango. Oyoki le susu eko peso boyebi. Amen. Bikelamu na Yesu Masia, espionnage suka na mobomi. Bien aimé, soki ba spiona yo, déjà ba spiona yo, ba yebi bomoyi na yo, ba yebi makambo vi na yo, ba yebi makambo nyonso ya yo. Bien aimé, okomi lokola epave. Okomi lokola epave ndenge nini, okomi loko moko bako sakana ndenge balingi. Esi ba boma yo so kufa na yo, otambolaka meso makambo nyonso eza ya kokufa. Parce que ba yebi ndenge ko manipuler, ba yebi ndenge ko saka parce que si ba spiona yo, ba yebi ba point faible na yo. Ba yebi pa nini ba ko sala mabe, pa nini ba ko kwesi na yo parce que soki te ba yebi ko yeba yo muyini soko sa yebi yo, ezala kapasi. Molimo na nzambe so yebisa bino ke moyini soka lukiyo so comprendre zo mona te pesa ka yekanda omona muta kuma ko tomboka akuma ko loba akuma ko sonisa yo oyeba katina muta atombokela kate oyeba katina mutu asonisa ka yo te o comprendre me mutu ayinanga na yibitina te potsa ka zo lukayo a mono te bana na nzambe bekelam na Yesu Masia mateya na kat na bonzambe tozwa ndakisa ya Herode na mbotama na Yesu Masia. Herode azalaki roi na kat na royauté na ye na bokonzi na ye alingaki te mutu a conquérir ye mutu aleka ye mutu azo pouvoir na ye meme aboma mwasi na ye likolo bokonzi soki kaka moni to mwasi aza spion to likamoni azali koboma tango ayoko yoka mbotama ya Yesu Masia botami roi de roi nde atindaki ba mage bakende ko spionner bayeba le col a joué ba résultat té le col ba memela ki ba mage ba memela ki ba makambo espionnage té makambo atindaki ba sala ki té yango sala ki ye passe na motema na kanda pour bokonzi na ye et amoni ke komi en danger et komi menacé azwaki meko ya koboma bana nyoso ke boboma bana nyoso ba botami na mwana wana pe akokufa nde Yesu Masia menzambe na nguya ayebaki akimisaki mwana oyo abotamaki bebe nde Yesu Masia na bapara na yebakende na kati na Egypte atindaki ange na nzambe aya kokitisa bango ndoto ke bolongola mwana oyo makambo za koya ndenge moko pe makambo na Yesu Masia c'est oyo pe salamaka na kati ya Egypte c'était pareil ndenge moko tango pharaon azomona ke na kati na Egypte baye komona ke na kati na Egypte ba juif ba Israélien ba tonda ki tellement belé ba koma ki belé ba koma ki ko banga ba koma ne bato ba ba concurrent mayele pe bango na commerce kama bango ba kama bango amba mona ki eza mo bulu bato yo un jour ba ko sala biso likam ba sala ki ni espionnage nini ba tinda ki na kati na bopito e pai ba mama oyo bazalaka o ba botsaka ba botsaka ba sage femme ba yebisa ba sage femme nyoso ke soki mwana oyo mwana botami bana nyonso mibali foko boma bango
Foko boma bango ndenge moko kaka na Herode asali pona Yesu Masia. Pona ni bayibaki mibali bango ne bako kobunda, mibali bako kosama kamane na ndenge batindaki. Babane ko boma bana nyoso babota baki ya ba juif oya mibali. Nde mama azogeli kanisi akamati mwana ye atimwa couvez wana ndakenda ko chena kat na fleuve Nil nde Moïse akendaki na mai. Abotami na kat na mai. Nzambe pas préparé spionnage, le cola bio spionné. O spionné ngana ça dit contre-espionnage. Ah bah Nzambe basta kana ete o spionné yebe spionné yo. O spionné ngana pena ko spionné yo. Mais oya nga eza ya bon Nzambe. Oya yo eza diabulu. Nzambe pas spionné bango. Abi bon, le cola yo lingo boma bana, mais ngana otindela bino shiko mwana ngo. Mwana ngo kwa sala bino boye. Akoni ko la bino de Moïse bayiko lokota ye na mai mwana azoya na kata couvez na kata na mai azoya na mwa crèche na ye wana nde mwana ya Pharaon alokoti abia na moni bebe moko ayena ndako babokolaki ye akolaki kuna ti Moïse ayiko sala makambo sali bango musala ti abimisi bana ya Israël na kata na Egypte. Bien aimé, Nzambe basaka na ete bana na Nzambe bikiramo na Yesu Masia. Lelo yo diabulu asa yebi to pota sala makambo na kati na mabota pe na kati na batu pe na kati na mokili. Faut utiliser espionnage. Et ça dit voie facile. Et ça peut voir oyo pour ba yeba moto. Mono na Nzambe yebi saki bino ke Satan a espionnaka a yeba ka nyoso te ka yebi makambo te a vivre na espionnage makasi a vivre ka na kuduka batu makasi azana ba informateur. Service ya renseignement moko ya makasi ou renseignaka. Service ya infiltration ba kontaka penza ba kini kupuiser. Mais bana na Nzambe problème ezali ni ba pongi, kolala, ko rêver, naïveté. Naïveté no lo banini et ça na ngwele kote na monengete okokelo kote mais ozo souffrir. Ou connaît ko souffrir mais ozo négligence. Ba yebi suli kamo zo mona pele de kamo yo bon te na bonde la ka na mona au bonde la kamo na Nzambe mozo no kwama ozo continuer toujours konyo kama ozo continue toujours ko souffrir makamo zo développer te yango bana Nzambe bekelom na Yesu Masia mokilipe edui ba information et ko sala ba information ba yiko utiliser nini ba outil ba kamate ba outil espionnage boyo ba kiango satellite ba satellite pour surveiller à mokili et ba partout bino bozali ba militaire na biso ba koma ko bunda na guerre zo kende boy bango na satellite ba zo mona bino pa boyali so ba batindika bombe batindiki bombe ba ko utiliser internet boyo ke internet mokili mobimba toza espionner na internet ba ko sa ba réseaux sociaux ba ko sa ba téléphone sika yo lo ba ka toujours ngaba ko kokanga te ngaba ko mona ngate yo ka sa po yo za na Amérique za na Angleterre oza na Allemagne, wana Belgique, wana Italie, wana Suisse, oza na Canada, yo kasaba mona kayote. O bandoki ba mona ka te, bazama kasi na espionnage. Bazama bomoni. Mundele ay osala eloko babingi GPS. GPS ezali nini? Bomona ka otela kati na voiture. Ozo kende, ezali na mutuka. E ocheka adresse ya moto beti tant et comme mayo tie koko ekomiko komisa yo esika yo kendaki na adresse omona be yipso ke osokomi ndenge moko bandoki bakoma ko sala baza na GPS na bango oyo memaka baluki yo bajuka kombo na yo intel kombo na yo babeti tant vanda ka boy na France tant baluki na GPS pan ba yikomona yo bamonaka toyi komona ba yiko créer loko bazubenga drone siko mususu drone eza lokola ki pungu na likolo ozomona bana bazotambosa drone ekomata likolo nde bovanda kata quartier boyebi na bino teke drone eza likolo emona nyonso obili bozosala baokotisa baobimisa bana Nzambe okobatama wapi okokima wapi baye kotya bacaméra surveillance osali likambo yo kaka pa caméra surveillance ezwi yo ti na bacimetière ti wapi ti na baekole pi na bawenze ti na bacarrefour ya minene bacaméra ya surveillance ezali yo okima oza spionné eloko nyonso kosa bakokanga yo facilement bakozwa yo facilement bikelemo na Yesu Masia boyebake
na molimo na mbindo na satana akoma na GPS bana na nzambe era batei mususu bakoma koteya o bakoma nda ba monde na bango ya magie wana bakoma kotinda bango mateya na telefone ndenge totinda ba unité o flashe pa ba flashe les mateya nyonso ya koteya eye na moyen ya telefone ba flashe on a pu na monde ya ténèbres ate o mona kaka tamsa na 50 minutes 50 minutes ko ke pa mateya pesili yoka monde ndenge comme na bandoki ba évoluer na bato mabe ba évoluer à partir ya ba réseaux sociaux ba internet amen soko za na problème za na likambo na moto batinda banini ba détective privé elingo lo banini et un service mo ya espionnage ozo luka motu to mwasi azo mona mobali ne clarté alingi ba yela yeba information mobali na ye abimaka na nani to mobali azo mona clair na mwasi na yete alingi ba yela information ezana ba agence ok l'agence wana ya détective privé au futi mbongo bango bako tia mutu na sima mobali na yo to sima mwasi na yo bako yela ba information ya net na ba photo na ba caméra soko bimbaka soko kendako babengo ba détective privé yo ba espionnage makambo wana obozomona ba chance wana ndenge moko pe soki ozana problème soko sali le problème ezana ba ndoki bangaka ba zana agence na bango oya ke yo sa makasi na makambo yo lukila biso moto ba luki yo pe ba landeli yo ba yiko yeba yo amen bene bikile mona bana na nzambe na Yesu Masia na ba téléphone ko to koloba ko to te téléphone ko to 1 na kat to sala ba email na kat na téléphone email na yo nyonso ezala kwa vi na yo mobimba makambo na yo nyonso yaka na email belwa code email na yo ezala kwa secret mais secret pour na yo mais na monde wana so na carte na pays ba luka yo na email ba ko yo facilement na carte na téléphone et comme il la carte bancaire téléphone au kosomba biloko na téléphone na yo donc vi na yo ezala carte na téléphone si no yo mona ya mukie wana leloka mukie mais sala ba to passe vino mobimba ezala carte sim wana ezala kwa vino mobimba et ko détruire yo et ko yebesa ba information tout no yo solo la kana carte na ndako bazo yo kaka yo so ba kanga yo bakoyoka yo bazokoyoka yo bazokoentendre yo bien aimé en Jésus-Christ voir même na ba télévision za ndako bozotala ba télévision ba télévision et comment ko espionner bacha caméra boyoka mokolo mosusu bato basolo baka ke ba Samsung ya ba télévision mabe et comment ko espionner ba sala capteur moko bo ezoyeba tout obino basala na kati na ndako bien aimé okobata mabwapi okokima bwapi bien aimé mokili oyo ndenge komi makamande na ndenge amen espionnage eza service moko ya mabe oyo ezoboma nde koboma mais bato basalaka yango baza bato moko très secret bien préparé bien formé amen totala na kati na ndeko oyo babengaki Julien Achance oyo bakangaka ti lelo oyo aza na prison na Londres mpo na nini ye na kati na réseaux sociaux azwa ba information tout ya ba américain basiya ndenge ba espionner monde entier ndenge ba espionner ba président ya ndenge na ndenge quand ça Amérique a espionner na président ya France na ya Allemagne yoka ba niveau bongo ya ba mboka na biso o lo ba kutu te lokola bimisa ba vraie information ba américain ba koma ko luka ipo ye prenda fois payer pour na nini ba bimisi secret pour secret wana ba bimisa ka honte boki mateya le bikat na biso de bozwaka par na ba misala mabe te misala mabe esengeli kokondane yango kopekisa yango kokondane yango moi je les condamne fermement misala molili oyo bango balingi emona na te mais lokola lumière ya nzambe yali ezolakisa yango bango bazomemela yango na secret baza na secret ya kosakana te baza na confidence ya kosakana te mpo banuire yo mpo banuire bato bayokanaka na ndenge moko baza na relation moko boyokani moko bokamarade moko incroyable okoki koyeba mpe te soki bazospine okoyeba te soko zangi moto mabondeli ozangi moto mayeli kaka butu kaka wulu bakosakana yo bakovandela yo bien aimé Jésus-Christ tozomona na bamboka na biso bapolitique boye yebaka ke baorganisation nyonso bazosala na kati na mboka oh non parti boye toforme union moko boye union moko bozoyoka baunion bazosala wana na baspion bainfiltration
et qu'on zangate et ça la catch et qu'on côte la bino et qu'on vende la bino ba miso ba yena bango te pour ba sala mais pour ba infiltrer bino pour bien aimé à Jésus Christ. Ha ezo makasi maza ba tata matata makambo yo fungula misu fungula matoi oyoka bien aimé à Jésus Christ. Espionnage ya Satana e bandi na kati na libumu ya mama na yo. Nano botami te Satan déjà aspiona yo. Ayebi mwana wa linga botama azali na likabo nini, azali nani, aroya kosala nini na mokili. Banda na libumu ya mama na yo déjà si ba yeba yo déjà ozali nani. Okomona botama mwana to botama me bando botama toujours ozali na problème mais comment parce que si ba yeba yo. Ba yeba yo. Ba misusu ba pesa bango kindoki na kati na libumu do ba espiona déjà si ba bébé si tant bima dia aza ko beba ba misusu ba luka ba yebite mwana azo botama wana akoza musala nzambe to akoza ba mbonge belé akoza makamba belé et si ba espiona yo ba kuma ko landela de la vie na yo ba kuma ko landela yo ozo yeba teme ngara sala ka iloko te na yebite famille oyo ba ina pote ba si ba luka yo bandana no botama te yo ko misala na bango soki bien-aimé en Jésus-Christ, bikena mona bana nzambe fungula matoi oyoka. Soki moyini alinga salo mabe, bani ko spionner yo, bani ba salo mabe, bazoluka, luyo kolo saka mutama bonde le pété, o bonde la kabonde la penate, o mutama baku, mutamoko basala kanini. Yokas comme sala bango basalaka. Bakusala tamso réunion ya famille, babengisa batotoboya. À partir de la réunion de famille, bien bon monika réunion de famille, mais espionnage pour ça la carte na réunion wana pour baser la réunion moko réunion wana o ya famille et ça n'ongo kaka couverture mais baser la posa ya bakanga yo pour ba luka yo pour bazo luka yo bazo mona yo te soki ozangisi réunion wana o yete ngana ko yate parce que naza bien aimé to o bondeli to ba prière na yo ndiko zo bondela moyen oya oyete na kata rene wana obude yango bakotika te siko bakosani bakoluka na kata na famille po bayebi yo za likabo moko monene yo za makambo moko monene bakolia mutu bakoluka balia mutu moko boye po ba sacrifier mutu ali koloka bakanga yo oyo aka pa bale mutu akufi na famille lokolo bayebi ke ebembe siko na kata famille yo kozanga te okokende po okufiliti yangoba na nzambe bekela mle subasia atali kambwe kwei na kati na famille atana botuna ka volonté nzambe kaka te nga esa mama na nga na kotika te ya na nga na kotika funa kile matanga keba oyebi tina te mutu na kufeli peut-être ezali pona tina na yo baspionner yo bayeba yo biki lukosko to bomi mama na ye to bomi papa na ye to bomi ndeko na ye ya na ye to leki na ye akozanga ta ko ya yo ye matanga mais espionnage sur la malakate na matanga ba otala yo akoma mafute yipena koma na mbongo bakamandele ba juli yo kaka wana babandi ko espionner ka ba jumo limo no ka wana babandi ko sakana no ka wana amen. Oh bien aimé en Jésus Christ bikeremo Yesu Masia soki réunion familialité na fête au moins attends sur na kata fête mariage ou bien anniversaire ça anniversaire ba pension invitation yo yaka na fête yo yaka na fête na bisote faut mbalo ko zangate yo kulu yo mutolela ba fête kulu or que espa ko ba bengi sio na kati na fête po ba spionner yo ba misu ba spionner ba na kati na ba fête anniversaire ba misu na ba fête ya ba mariage ba bengi sio na mariage ndeko no moko propre ya bali yo yeme ba kamati ba dio pena ba vandeli yo ba spionner ba ko yeba ba tali nano nifa comment alati kitoko ninga ya yepe bazokumiso pe baokumiso pe olati kitoko yo mikolo ba beauté en tout cas yo osali kolo yo pozo seka or que ba on a sa moto babi to dio to joa kayote to dio amen. Bien aimé en Jésus Christ réunion familiale to boyite ba fête ya famille na ba deuil ya famille to boyite to lobite ke molo na nzambe lobite ke nyonso za mabe mais na yo mwana nzambe fotuna ka volonté na nzambe ava ya ko déplacer na likambo nyo soki nkola ebisio n'allez pas c'est ça bozo comprendre te bana nzambe amen. Oh bien-aimé soki ba diyo te na makambo na nyos tu basala kanini binemi na yo oyo bazo nyokola yo basali ba propre
ami na yo baza ba proche na yo bien aimé à Jésus-Christ yo so mona moyibi akoti na kati na ndako na yo mbala moko akoti na chambre na moto mbeto ajuba bijou no akei seka yebaki seka espiona seka mona place yo bomba ba bijou yo so mona mutu moko yika mbala moko pour ajuba place yo tshaka mbongo ake seka yeba place mbongo yali mutu azo sala mabeka o ayebi yo o liaka na ye invisible inconnu aya osala mabe oui ezalaka mais c'est rare mais papa si bozo mona na papa si bozo souffrir eza ba propre bateau yo boliaka na bango bomela na bango bobotama na bango bozo pe tata moko mama moko camarade ami intime bangwana bato bazo nyoko na bino oya nzela oya botele likabo ezalaka pena mingi mingi te mutu nyoko maka mingi mingi na bateau yo zo vivre amen oh bien aimé baza bato oyo ba spion ba infiltré ba ruina ka via bato ba ko ruiner yo na ndenge nini bazalaka ta mosusu baza 2 to baza 3 soki moko yo comprendre ye kaza mabe o comprendre que mwana yo ali na linga yete ako s'effacer alongwe parce que ça yebiye awoyebe sa baninga na yabi nga sa comprendre nga ke na déjà mabe sa lobela kinga yo remplacer ako remplacer moninga ne mosusu muto ya ko remplacer azali pire yo petango ayi ko remplacer abana ko tonga oya kei yo zo kasa to tonga ye pona intérêt na yo non azo tonga yo pona intérêt na ye yo kamalam baz moko s'effacer moko atikali abando finga oya kei yo zo kasa so finga ipo akotela yo non baza bango na bango baza ikiri moko oyo bakaka toujours bana lobaka makambo kaka oya kenda kuna vraiment ça mabe ate basala ka boité na ndimaki te ate moi te kolanda ka yo zo kansa ke yo oya zo bana yo wana nde siko ya bien yo miteki o mipesi oh nde sika bozo kufela ya wana ye nde mutu siko zo bana pesa ba information na oya kenda ki pour akende ki loko so comprendre ye ya ko tigala akomi lokola ami intime na yo abana pesa ba information akolinga yo et puis s'il s'agit de Kotomboka, à Kotomboka, en tout cas, na qui est dans la peste na linga kayete, mutima mabe, vraiment man kamasara yo, il peut bien, talano bandeko, ma kamasaranga, lukuta, bazanzela moko. Bien aimé, bayinio baspion, bazalaka boy. Le corps ba fumeur, oui ba fumeur, ba melimakaya. Melimakaya ate muninga ta jodi bakabula kali kaya bazaba yo na bana bo yo kani moko bolingo moko ekabona kate ndenge moko na ba policier ba koya na kati na nzela baza 3 ba yo kanga yo moko abana kotela yo zo kasa zo kotela yo akotela te mona ka musu azo non na moni mukanda mo bien musu albi tika kende abi non ka flata tika kende zo kasa policier wala ba ki mutema mala muko na ba tika bate moko kanga mena te lukuta ezali service na bomba sala kande ngwana lukuta baza ikiri moko azolo bakaka pona alembisa yo moko azo sala ndita zo fula yo moko tsozo tindika baza lango musala moko amen bana na nzambe bikela mna Yesu Masia soki a continue a vandeli yo bien aimé akokoma pire ami na yo pire camarade na yo akolinga yo komemelo bilo kokolia na matanga akoya pena yo akolala akolamba akosala makambo nene akobanda tout pe oya kende wana ayi kotala te mutima mabe ayi mutima be orke yo tango yo zo yo kana wana siko orga ayi ko jwa yo pena bien po yo banda pesa ba information yo tango yo kende wana ari obande komiteka te moyete ne orga yo zo kasa oya kende zo yo kate azo yeba tout soko finga ke pende ko wana finga ki yene ka kenda azo benga ye bien aimé bana na nzambe kozanga koyeba yo pe mabondeli te yo pe olinga maloba na nzambe te bakoya bavandeli yo niekese bana na nzambe mingi babala ekufi bamariage ekufi mpona baspion bainfiltre infiltration elingaka na baspionnage balingaka libala te mariage eza pena suka pena pa bango bavandeli balinga mutu azala heureuse te na kati na mariage na libala balingaka te mutu azala malamu na kati na libala banda kala
pour que détruire le mariage là-bas. Au comment on a mis au lia cané bien, au mêle cané bien, au tambour cané bien. Mais à comment on compte à tout ma camambali, ah yo na mon ambali dans sa moi qui vient, yo peut abandonner au compte à tout na yo ba vacation yo peut sans intelligence. Aux zanga discernement, aux zanga bososoli, au comment ko panzana. Kaka les mêmes mutuana lobby au monde appelle tout ce qu'on kébité abandonner ko bimana mobali na yo. Pas spionner yo. Au teki déjà ma camunion tout yandaku. O teki na bakamubali na yo o teki na nyonso mobali na ngabe kolokutu nazomona boy ya ye abana pesa tolité en tout cas faut sunge kaka ya ka baba mibali nyonso bazaka non asa joue information pire yo bolia kane bomelaka yo mais comment ko tuna yo ndeko mobali comment ko tuna information moi na yo namona moi no boy namona bien aimé à Jésus Christ faites attention na ko pesa bien exemple moko ngana mboka ya Congo to akina mi moko boy ami wana akina copine na ye ma azana ami na ye intime ami intime wana chaque fois ayaka kopesa ba rapport moi je n'évoquais pas moi je n'ai monaki ye mikolo na garçon moko boy moi je n'aza mobulu faut que ami na ngaso asimi moi je n'ai ko beta makofi or que espion wana motema de ezaki na moi je wana kaka kolembesa soka moni bango be ndeko ndenge ni boni ya mère boni bien mona kia bi moto tana mona un jour muta pesa rapport par accident pas ba yokuta ye bazo s'embrasser na moi ça moninga albi yo mto yira kaka ba information yo mto yira kaka makamane lelo yo bana na nzambe makambo na komaki babwaka na ba malade ya mpese bakena banda kwa banganga pour kanda ya kosaka bien mais baspion bazana lo lemo moko venez moko faites attention na kat na libala batu nyonso bayaka na ba information ka ba oyaka okomona ka okomona ba trouble na kat na ndako na yo okoma ko bunga okoma ko sona mobali na yo okoma ko sona mwasi na yo ozo comprendre te pona nini oyoka ka ba espion ba espion na yo ba pesa ka ba information ba yai ko ba ko déplacer couple mobimba ba yena ndako na ba ko tala bino ba me bibilo ko lia ba lali bo sali pe ba fête bo bundani na nyonso bo sisi nyonso ba zongi tan ba zonga bino na ndako na fo ba benga ba yeba ezo le kandenge nini ba ko bi tumbe bandi banda boleka awa mobile ya koma boy mon frère bo pesa iko yo pe o banda ko se confier pa na bango bo bango ba sa proche na yo soki li kambuka pa o bengi bo pesa pesa ndekono que conseil vraiment tala boy tant de tikala ki ndeto sala boy po nini ko non pourquoi on sala boy ako sala boy te me bele bango nde ba spion bango nde ba vandelio bango nde ba bomi bien aimé en Jésus Christ mon livre n'a pas besoin de ça yo ami intime et ça Jésus Christ Seigneur a pétition que ça n'a pas camarade mais faut en discernement faut en avoir souci en 2021 pour pas sur besoin yoka na ba souffrance besoin yoka et ça musikate et ça ka peine na yo evangeli yo yango yebi yo pour ba yebi yo bien le kola si ba yeba ba faiblesse na yo ba yeba ba kota o comment est pave ba ko sakana yo ba ko nyoko na yo amen bana nzambe okomona te na kati ozolingo bala ozala likabo na nzambe ozolingo bala mais bato bakomi kotelemela yo bakomi oponela yo mwasi ya koponela te kobala mwasi wana te mpona nini mwasi oyo lingo bala kama azala likabo na nzambe lokola mwasi azala likabo na nzambe baspion bainfiltre mwana mwasi soka ye na étoile na ye tokozala na mantata mpona kokanga ye bakoimpose obala mwasi wana bakolinga te babali koambrouye na kata famille bakosala makambo nene na bakamarade bien aimé ndenge moko na ndeko mwasi ozolingo bala mobali ozolingo bala tango te bango bamoni babi aza na eloko ya nzambe mwana mobali oyo soka ye biso tokozala so na contrôle moko te baradar na biso na bagps na biso ekozala fermé donc fosala tout bosala nyonso libala wana esalama te bien aimé okomona bakoma koambrouye yo bakoma kobundiso na kati ozo comprendre te mais likambo ebandi wabi na motu na moko likambo ebandi mpona likabo oyo oza nango sikoyo bango baspionaka yo bazomonake ekokangama baspionage ekokangama bakosala nini bakoluka tu batinda oyo ya bango mwasi soki mpe ozalaki mwana mwasi bakoluka batinda bango oyo ya bango mobali oyo ke bango basala facilité bakota na kati na bomoi na yo basala facilité mpe bango bapuiser information bakotinda ta mosu mobali ya ndoki mwasi ya ndoki bango na bango sikoyo bainformation
soit batindi yo sirène bana nzambe batindi yo démon obala mobali ba problème na kati na ndako oyeba kata ti lelo bana nzambe tuboyi te nzambe apesi yo libala mais libala yango osala soki 5 ans soki 10 ans osala ba problème esilaka te na kati na libala mpe mobali wana soko asisi makambo na ye te wa ye ayelaki aokendaka te ato lobi akokendaka te mwasi wana mpe soki ayaka na makambo na ye ayaka mission na esi te akokende te jour akosila asisi makambo nyonso abengi bango besili divorce bandi mpo asasisi mission na ye alingi bokambo na siko mpo asasilisi yo akomisi na suka akomisi yo epave okomi okende engungulu poso ya pamba bana nzambe ebikelamu na yesu masiya yango na kati na yo poto meme na kati na libala infiltration eza makasi baspion baza makasi ozwi mobali bakomi kospionne bayeba estce mobali yango abondela estce aza na likabo na nzambe estce mwasi oyo mobala balingi bayeba sikoyo aza ndenge nini abe te suka ye akomemela nzela bonzambe amen bana na nzambe bikelamu na yesu masiya yo ndeko na yesu masiya soki moyini abandi koluka yo moninga na yo spion abandi koluka yo asala makambo ndenge na ndenge basalaka nini na eglize tokoti na kati na eglize mingi bazokokufa na kati na eglize lokola baspion bainfiltre esi bayebeke bato nyonso bakimi na kati na baeglize mpona koluka nzambe mpona kobondela nzambe baspion basali nini bango mpe baye kokota na kati na baeglize yango ozomona na kati na baeglize na banganga mutu na yakini mandona aki mandona me akomi na kati na eglize oyo na bongwani akosala batémoignage ya lokuta mpo akota na kati na eglize orke aye na mosala na ye mpo bamonike mosala na ye bazala kosala ana place te bamazisi bakoti na kati na eglize bato basianse bakoti na kati na eglize mpo bayebeke bato nyonso bango balukaka baza na kati na eglize yango bamoni eglize etondi na bainfiltration na baspion bandenge na ndenge bavandi epai yo kimeli epe bango baye bana na nzambe yango ntongo yo oyaka na kati na eglize oya kobondelaka oyaka mpo na bato te oyaka mpo na yo moko yo okoma kotala vi ya bato kolanda epe baza ndenge nini soki eglize esili akokangama na yo okomonaka motu moko akangama na yo bokende ne nzela moko abalobekilo masolo mosusu neti ya lokolo yo mpo ozangi mayele bazokospionne yo bazosonde yo ozoyeba te ma copine soki ma copine moto nanga tokende nzela mo yo ozalaka wapi akoluka tu ayeba pa yo vandaka orke aza envoye batinda ye bavandisa na kati na eglize surtout na kati na yo mwana na nzambe soki oza na likabo na nzambe evandi na kati na yo likabo na nzambe mpe elenda evanda na kati na yo bana na nzambe bakosala nini bakosala tu batinda oyo ya bango spion sikoyo lokolo oza likabo na nzambe oke mpe na eglize oyo ya saint esprit ezali oyo molimo na nzambe ezosala misala bakosala nini bakosala tu bakotinda spion bakoyebisaki non tozoluka ye na radar toomona esu te totie ba gps na biso toomona te tozoluka na mikro na biso toomona te lokola yo oza mutu na biso kende kolanda ye na kati na eglize wana sala tu longolisa ye na eglize wana kimisa eglize wana mpo tinda ye na eglize na biso bakoluka eglize oyo bango baoperaka facilement nde bakozwa bien nanime yango na kati na mino babiso oyoka na longo ye na ezongi nsima olongo ezongi nsima na kende eglize mo eglize oyo bazotinda yo kende nde yango baza na facilité bazwa yo amen yo mona wepo okei na kati na eglize mais bato bakomi otelemela yo bamiso bamembre ya famille bandeko mosusu yoki na eglize wana omona eglize mosusu te bakomi otangola baeglize ya ndenge na ndenge oyo ezalaka te eglize boyo ezalaka te yo ndenge eglize ya wana otala elobi me nasali nini nabomi mutu te mpo na nini opesa bango kada parce mpo yo okei ozipi bamiroire na bango moye baspionne yo eza te bakotinda mutu moko mutu wana akoya na mission na kati na eglize aye kaka na nsima na yo avandela yo ele ye na kati na eglize botambolaka na ye masolo mpe na ye ami mpe akobenga yo makambo telefone ntango eglize esili abandi kolembesa yo soki mateya esili azalaka na nsima mpona abanda koloba mateya abanda kokritike mokambi wana mpo adécourage yo kaka lokola deja aumeli osali 5 mois akritika yo mpe motema ekosala nini elembi mpo ozangi mabondeli lokola omonaka mpe te lokola mpo olotaka te ozangi mabondeli bosusoli mpe eza te adi yo okomona kaka moto yango oyo ayaka na kati na eglize
musali kanu na église toke kuna me ya longwa kate ake na église mususu ka azoli ga longola yo mais pourquoi pas yemo ka longwa azoli ba toke na biso église boy lukuta akoluka longola yo soka longoli yo a réussir mission na ye église pas ko loba amema yo ya ko kenete le kola réussir mission na ye akela ye soki aye ameki simbite akolongo église wana bakotinda mosusu basinaka te baza ebele bakotinda mosusu babiyo kende ko remplacer kende susu amen yango bozomona kati na baeglise odective moto boréveiller bomoni ye akeya abana wakuna akete bakotinda moto mosusu aye sikoyo neti mondimi moko aye kondimela sika ye na kati orka ye na mission espionnage bamisusu mona ayaka akenda longwa na église akenda kritika azongi bino bozoka boyambi mondimi moko azongi le bolingo aye sika mondimi te spion aye na makambo na ye soka ye pe tango oya na makasi akoya na bolingo moko abandi ko critiquer bato bango bato bazongisaka nga sima bango bato bateranga mabe bato wana lukuta o nyonso azoyona azoya siko po arecolte bainformation ya sika ayeba makambo nini susu ya sika soka azwi pete akumela te mwana ba 3 mois 4 mois azongisima abandi ko critiquer pour nani aye kokutana na libanga aye kokutana na moto bana na nzambe bolemba kobondela te mingi bakufi na kati na église pour nani balongoli yo tong balongoli abite bolia ye vite fait pour soka azongi na église wana tokomona ye te okomona ka mutu ka tango longwe na place ya église ya Saint-Esprit oya malamu zokosambela bando kenala kati église wana ba problème ebandi makabe bandi na ba maladi no bandi yum to belaka yum to komba makamuni se bandi dakati or ko sakina spion mais soko yebi sur pe ke yim tazo spion okondi mate potete ya ko sala ngama bete ah non ya pesa ngaba conseil bien ambo bien-aimé à Jésus-Christ, bien-aimé à Jésus-Christ, réveille-toi, bien-aimé, réveille-toi. Okomona kaka batuwana akosala tout bokoma ami na kata Facebook ou bien na WhatsApp na Messenger akokoma ami na yo akomi bien-aimé akosala nini po alakisaka lingi yo trop so okebite ye azala compte na ye mais na compte na ye akamata tiene photo na yo atiene photo na yo ou soit tu photo mwana na yo te mobile na yo na kala compte na otuni yo tsabi kasi pona alakisaka na linga yo au monde les people le en tout cas vraiment moi so ninga lenga ngai auto frère ninga lelanga te obi vraiment akobi que na compte na ye na Facebook na ye na acha photo kut nanga bien aimé lukuta wana nyonso siko po joyeux alengo la yo bazana lengolage akolengo la ya adio okomona ba minyoso ba mina yo nyonso tu bazarape ba mina ye akosala tu ami na yo nyonso so okumi mutu moko okumi na ye ami ye kolinga pe kaka asenga demande mutu wana akoma ami na ye ba mi na yo nyonso bazape ba mi na ye atako to bozalaka ba mapasa atako to bobota mukolo moko makambo na yo kafu makambo na ye soko ayelaki yo maladi abeli so maladi ye pa bano belaka le même maladi yo belaka pour nani aye ko tya tension na kati na nzoto na yo to aye ko tya makambo diabète na kati na nzoto na yo to aye ko tya maladi ya motema na kati na yo soko lobi mikolo mwa ite na bela motema ye pe ko yoka nga pe mwa ite ezala ngo ba période nga pe motema mwa ite na bela motema ye pe tango yoka na bi ezala ngo ba période non bana na nzambe non akolemisa okomona kaka ba problème zoya ye pe mutako biso te ezala ngo komekama yana ngo komekama koleka nango yana komekama ye pe lobi ezala ngo komekama bien aimé komekama ya nzambe komekama ya nzambe sa bit mo boyo nzambe soka lekisi yo na moko mekama moko po apesa yo eloko moko boye an alekaki na komekama po abota ezate na komekama obando bandaka pasi na pasi te soki ezo umela papasi na papasi seka komekama wana eza ya diabolo me babando bando kolebisa yo oyo okende na kati na église na moment oyo ozo prépare okende na kati na église ya Saint-Esprit moment oyo mpe akoluka benga yo moment mpe oyo soki ya bengi yo te akotinda mutu moko babebi so bavoyage babebi so mpo okende na kati na église wana bakosala tout balongolo mpo okende te okomona kala moment okendeki bakosala tout soit bakoki kobenga mpe ndoki moko azalaka na agence ya intérim oyo osengaka mosala oyo kaka pa babengi yo no ya kosala baza mandata nazoyebisa bino bana na nzambe oyo musala oyo yo luko babenga yo baki kobenga yo musala oke musala ya pamba ondimeli nzambe oza na bolingo na nzambe
oye penzo zo ye peut-être Saint Esprit banino sala kat na yo makambo bango ba lakelo mabemba ne ko sila ba sala ndeni ba ko sala ndeni ni ba na nzambe ba ko luka ka ba bi te to sala ndeni to pese mo sala mo ba pese mo sala mo tam su o ba no sala ba dimanche news lundi mardi mercredi dimanche vendredi dimanche samedi news to o sala ka na mo sala bien yango da ba misala mo susu bo yeli ke ko empêcher na kat l'église mo so fo ba non non, na linga kote. Yo ke olobi non, bon, mon na sala pe kala, bon na sala ni. Yé pas ko kende ka musala sa musala. Bon église eluani, eluka ba dime, église pe eluka ka ba dime bo futa ba sale, bo futa ba offrande, bo o jula ngonde ngeni. Kende ka musala or ke ye. Mta sali makambo wana. Yo po kende ka musala alongo lisho bon nzambe sali 3 mois, 4 mois, 5 mois. Yo bonde la kate. O lenda pente. Yo okoka kote le masikoyo. Atanga muni mabondele kita kosala nini abande ko ya ko détruire yo abandi ko kote na kati na bomoyi bana na nzambe bikela mona Yesu Masia bana na nzambe bozo lala pongi bozo komiye bate amen soki ozwaki ozolaki problème na ndeko yo bengisi ndeko bengisi grand frère awuti ki sasa aye to bengisi grande sœur to bengisi petit frère to bengisi petite sœur. Les lois de monde na kat na bamboka même na Europe. Grand frère alinga petit frère te. Petit frère alinga grand frère te. Grande sœur alinga petite sœur te. Petite sœur alinga grande sœur te. So ko tali bien et amakama molili. Mususu aya pona a détruire moko, mususu aya a détruire moko. O sali makambo boy. Ouye bate yo zo lo bate me akuma ko espionner ko lo ba makambo na famille. Na Kisasa, na Congo, na Angola, na Makambo, comment ko yeba ba vie na yo. Et puis batu wana ba ko tindlo likamoko ya mabe okwe na mbeba bo na mbeba ato sengi pardon. Akola bakina limbisio, ba limbisaka te. Okokwe na kat na motambo. So okwe na kat na motambo okobima te. Ba na nzambe espionnage. Tous wana Genèse chapitre 34 verset 1 à 29. Ba na nzambe Dina, mwana ya Léa, papa na ye Jacob. Dina, ba violé na Shichem. Shichem papa na ye Amor. Sikoyo, na tango na kala soko bimi na mwasi. O bimi na mwasi, o bali ete, o déshonoré ye, o bébé si ye. Papa Jacob a yokani makambona. Bandeko ya Dina bazalaki na zamba pona bibwele. Jacob a regretaki. Papa ya Shichem lokola yebike mwana asali mbeba. Papa Amor abimeli Jacob abi en tout cas problème yali awa. Ngafuna bala mwana bile polo asape bonzenga amalamu fo to balaye kaka. Lokola pe ba désolé fo to balaye. Bandeko ya Dina ezalaki Lévi na Simeon babuti zamba baye ko yoka histoire ndenge ba violé ndeko na bango. Papa ya Shichem alobi bon malgré eza mbeba mwana na ngai abimi na ndeko na bino sans ka balaye mais ngana ndimi mwana na bino to balaye bo senga montant nyonso oyo bolingi ya mariage ata ba mande tokofuta bien aimé. Orke Simeon a Lévi basali espionnage na kat na motema babi yo komona yo violé ndeko na biso basalaki nini bake kokomisa bango ba camarade bake na mboka ba Shichem babi bon bino boza ya biso bino pe boza ya biso bino pe donc tolia eloko moko to makambo nyonso moko affaire ezali awa ole to senga bino bambonga ba mariage ebele non affaire yele bino boza incirconcis. Donc cela veut dire mibali oyo bakata bango ngenga te basala bango circoncision te abe mboka na bino basala bino circoncision te po basi na biso lokope bomoni to basi kitoko basi moko kitoko bango pe c'est oui bino boza vraiment bien vraiment bon bomoni to vraiment bien problème ezate problème yalika bokende bino nyonso na mboka na bino nyonso bosala circoncision so bosala circoncision to ye basi na biso bakumi ya bino bana na biso bakumi ya bino problème esili problème ezate or que espionnage piège
bango pe ba yoki ndekona ba ah oyoki ba yoki to komina bango to kendo ke ça ba shichem ba ke mboka mobima mibali nyoso ba sali bango circoncision loko ba sali circoncision bango nyoso tu mukolo moko na pota ba vanda ba pota ba zo la popote kauka Levi na Simeon ba kote na bango ba boma bango nyoso ba bunda ndenge nini bango batuna ba pota akima boy pa akima ba pa Jacob alela ba nzambe bokeba Jérémie 17 verset 9 à 10 et Zolobake le cœur de l'homme est tortueux qui peut les connaître motema ya muto za sanduku nana koyeba yango nana yeba ka oyebo meme na kati na muto yozo lia na muto yozo vivre na muto moyebi yete asa ndenge nini eska lingi yo eska sa ya yo ha bana nansa bebe kerem na Yesu Masia ha toute la prophète nanzambe prophète a wuti kote ya kola tindie akenda kote ya liloba ake kote ya liloba mais nzambe na ko ya pesi mibeko ayebisi mateya no kende koteya nzela yo kendelaki kozongela bosu te pe na kati na nzela yo kolia biloko bato te kende sala mission na yo mais tango mosakoli ye ateye asakoli 1 roi chapitre 13 verset 11 à 32 tango ateye bato balati zuwa jalousie mosakoli kaka lisusu tata moko mosakoli alati zuwa bana na yeba yeli sango na ndako bayebisa ye ah musakoli moko yawa vraiment makambo asali ba makambo roi kuna asali erreur boy musakoli na prier roi mabuke kauki ye na kata mesa boy mbala moko asengeli susu mabuke zungi tata wana tanga yuki muteme baby le cœur de l'homme est tortueux qui peut les connaître nana koyeba mutema mutu abi ah musakoli ngwa za wapi wabite akendeki wabi ah bola kisanga yinzela kere papa wana zuba an alande mosakoli akutani na mosakoli malobani ya bimisiliye abisi ah mosakoli na nzela ah mosakoli atelema bi ah boni ko nzamba latinga yoka bango ne bazala basa mantata yango zuma bato bazo bato ba ndoto le kutana kati na église no ba prophétie le kutana kati na église amen nzamba tindinga atindi yo ndenge habi anga ito zonga na ndako tokende kolia or ke nzambe na ngoya biseki nzela yo ke ko zonga la bote pe ko kolia na ndako bato te ya bite ye moka mi tekili sus ngai nzambe alo na ngana dia pa na bato te na vanda pe pa ya bato te na bite oh ngape na zamu sakoli ngape na zas na sakolaka yo ko bango bazala ngape na sakolaka ngape na mo sakoli oh mo sakoli munene kutu kutu na lenda na sala bambure bele nzambe ndem na kitinga to zonga mo sakoli zoba abaloki ayoki maloba na nzambe te mais tango bakoma na nzela lion aliye mosakoli akufi kaka tata wana kaka moto akomi kochola omoni mosakoli wana akufi ayokaki maloba na nzambe te nzambe apekisaki ye mais ye ayokaki te abandi kochola ye azochola mowei bana nzambe mingi bazokufa na kozanga koyeba parce que amoni ayemi intime meme na kati na église baye na kati na mangomba ba prophétie au besoin kaka ba biso amen ba na nzambe on kola le bible on kola totali sango bien aimé yo oye na kati na église yo ye tango yo yaki na kati na ozakala na ba sirène na nzoto na ba diable na nzoto na nesilité mais sikoyo kala yo mtozo kitsa ba prophétie oye ko bikisa ba na kati na église ezala ote nzamba lataka mutu nyoso nzamba latieka ye boko muta ba problème. Mais comment quitte ma prophétie? Quitte ma prophétie, non. Yango faut faire très attention na carte de l'église. Ma prophétie me souko peke ça yango. Oui, kaka pe batu nous me fali kimia bozo le kola yebeke. Bo vanda ka kimia satana pesi batu ma prophétie bi kende ko prophétiser boye. Ko yo ole suko ba prophétiser makambo oye ko biki sabato. Makambo na nzambe makambo kaka oyo kaka. Ha, nzamba zotali sangai. Mutu mo linga bala po ba yo kaki mutu mo linga bala na carte église. Libala wana fokeba, libala wana yayote, libala lukuta. Yo pourtant yoki kakabo. Obano bebe sa mariage na yo, or que lukuta, ba spion, ba yeko spionner. Kaka lota kabado, nzaba tali singa, nzaba moni singa. Soko tali ba spion bien, mutsala na bango ba finga bato. Ba finga mingi bandoki. Oka mutu na ndoki kozaka na yete. Mutu na ndoki kozaka na yete. Ndok soko moni mutu wana. Alobela kabaninga ne ndoki muke oyo ndoki muke bolandela ye bien ye moko grand chor
ennemi rapproché yemo wana sikoyo déguisé ennemi oyo sikoyo boyebaka te bana nzambe j'ai l'expérience soki mote ezotema kati miso tovandi tozala expérience na kati na mangomba tomona tovivre yango nzambe nango azolamusa bino bolamuka bocomprendre ke même na kati na mangomba c'est très difficile kola ayebi sino te koyolungwa na kati na lingomba me yebake epai oyo ye oye po bikisa libota mpo olandaka bato te mpo otalaka makambo ya bato te ils sont très dangereux yo monako pire nga pire yo aza te bien aimé ya jésus christ fo vandaka moto alobi lenga alobi ngaka omitala nalobi makambo oyo azolobaloba boyo est-ce que makambo oyo eza vrai makambo oyo non est-ce que makambo oyo na bana na nzambe bikelamo na yesu masiya kola azoyebisa bino boye ozosouffrir ombona pasi mikakatano evandeli yo eya na makambo moko evanda na kati na ndako na yo to otambolaka nango to eza kati na yo yango satana akitaka yo te moye alongwa na kati na bo moyino yaya te amene nzambe nango ye azofungola misu lelo zwa mateya oyo na osérieux bien aimé bando bondela banda osala boye seba te même badossier na yo okotisa badossier osenga bangunda osenga to nationalité to okotisa demande d'emploi si baspiona bayebi tout dossier koma mobulu makamisi koma mobulu mpo na nini bipolopolo na yo pe oyebaka te moto nyonso non te ngai eza ndenge nini basiba boni dossier na yo ekomi ndenge nini azotuna mpo ayeba ntango yo pesi baposition nyonso ake avandeli yango bien aimé à jésus christ yoka bien eza na bakado empoisonné ezosala bato mpasi na kati na bandako baspion bainfiltré barundaka bato vi na nini akosombela bilamba apesi yo kado to biso ndeko to amino propre soit apesa yo costume soit apesa yo veste wana na costume wana evandaka na ndako na yo spionnage kolongwa te pasi kolongwa na ndako na yo te parce que ozaka na eloko moko ya ye na kati ya ndako evandela yo bien aimé bamiso bakosombela yo meuble asombeli yo to miso frigo asombeli yo te télé asombeli yo to likambo otia na ndako na yo bongo sikoyo ilikuwa eloko na ye moko ezalaka na kati na ndako kamera nyonso sefa na ndako pasi esilaka te na kati na ndako bondela kobela orke eloko moko ya ye ezalaka oyo ya bango ezalaka na kati na ndako na yo amene landa bien mosu bakabela yo babijou omonaka ko bafantaisie orke fantaisie moko bapesa yo ezalaka na kati na yo nde yango emonaka nyonso makambo ezobouge te ezobondela ezosimba te yawe aye kofungola bino mimisu lelo boyeba omitala bafantaisie wana bapesa babijou oyo leloko litoyo bapesa oyo na kalzo na yo keba bapesa yo soulier to sapato olataka oyo napesi yo kaka zwa yo kado okoma na problème makolo okoma kobela bakolo bakoma kocontrôle yo bien bakoma koyeba parce que ozalaka na eloko na bango mosusu bapesi akabeli yo saki kaka oyo kaka saki yango totiaka bambongo te yango totiaka baidentité te yango okoma na baproblème ya mbongo okoma na baproblème ya mpo bakabela yo saki wana bakabela yo eya na baradar eya na bakamera baspio bavanda na kati mosusu akokabela yo telefone portable apesi yo zwa na yo moni telefone portable oreke na kati na telefone portable wana bakoma kocontrôle yo trop bien bakoma koyiba yo trop bien akopesa mpe velo bakabeli yo velo otambola na velo wana ekomona mosusu basombela bango motuka banda basombela motuka komona baproblème na mpe bakomi koprépare aksida baboma yo na kati ya motuka wana bakopesa motuka parce que baspion basalaka tout bakopesa tout mpo badétruire yo amen mosusu stylo oyaka na classe bapesa yo ka stylo banda ozwaka stylo moko bakabela yo stylo ozwana yo stylo oyo bastylo yo ozwa mayele na classe ekoma mobulu okoma na baproblème mosusu basani kaka banzungu bapesa banzungu basani otia na kati na ndako lokola evanda na kati na ndako ato bondeli ato ke obondeli bajura soko olendi pa
makambo simba te na kati ndako po biloko yango ezalaka na kati na ndako nango olalaka nango olamukaka nango. Ah, bien aimé en Jésus Christ, lait de beauté mosusu lait de beauté bapesa yo mafuta, bapesa yo mafuta bando pakula mafuta okoma na babuto moko oyebaka pa euta te elongeni okoma moche okoma soki ozoyeba te oyo mafuta eza mabe te me makambo oyo batita na bafuta wana oyebi te meme bamafuta bozosomba oyo ya bino na bino bozosomba oyo bino me fo bondelaka yango fo tunaka parce que bato bazosalana bakoki kobengana mpe bango na bango baspiro bapesi yo mafuta babiso mafuta moko akitoko benga boy yo pakuli mafuta mozoyeba te okomi na baproblème na kati na santé ya vie na yo. Mibale bakoma kokima yo to baso bakoma kokima yo mpona mafuta bamisusu bakoma koutilize nini rouge à lèvres oyo rouge à lèvres ozwa na yo oboye banda otya rouge à lèvres wana okoma na baproblème munoko na yo okoma na baproblème oloba mobali ta miso bana makambo malamu mobali to mona mabe ozo comprendre te parce que oza na eloko moko ya bango evandala yo ezo sala baproblème bakamade na ndenge ezo ningisa yo babiso bakopesa linette ozo na linette oyo mais bazwi yo misu te bakamati na makambo nyonso miso vandi wana. Ah, bien aimé en Jésus Christ, babiso kopesa gourmette ozwa gourmette otia gourmette to montre ozwi montre comment olata montre yo lataka wana bapesa yo cadeau mais makambo nyonso otambolaka na bango oza na élément moko ya bango partout yo ozali makambo ozobonga te ozobondela ezosimbaka te mosu parfum bapesa yo parfum biloko nyonso oyo molimo na nzambe ezalibisaka tina elingi koloba te koboya te bapesa yo biloko non molimo na nzambe elebi boye te mais bondelaka na eloko nyonso oyo kado bapesi yo fo bondelaka na ye eloko oyo nyonso oyebi ntina nango te. Parfum eza na makambo ebele yo moni kaka solo parfum moko bapesaka nga na bando tya parfum na nzoto makambo tu mabala ekomi mobulu mibale bakima okoma na basi ya butu okoma na makambo ndenge na ndenge. Bien aimé en Jésus Christ, perike bana basi bandeko basi bakabelo oyo bozotya bakabelo satan sa yebi baspio si bayebi bakosala perike na mosusu bapesi yo ta mosusu batekeli yo perike moko bondelaka bazwi yo mutu bazwi yo cerveau mobimba cerveau na yo okoma na baproblème okoma na bamigraine na kati na mutu okoma kotomboka ta mosusu na mobali na yo ta mosusu na bana na kati na ndako bazwi oyeba te me mama akoma boye ndenge nini banda otya kaka eloko wana okoma na bizaleli mabe parce que si bazwi mutu na yo na cerveau na yo yango ozokaka ke boyebaka ke basuki oyo botyaka bakabelo wana boyebaka ke nani yango ekolo suki wana parce que kolo suki wana yo mpo yo oyebi ete mpe bato bazoteka ngo ta mosusu bakabele faut faire très attention moto akamata o zwane okabelo oyo lata eloko oyo atya na motu na ye yo okamata otya na motu na yo moyini deja azalaka na besoin ya nini ya suki na yo mais yo suki okamati ekomi lokola ekoti otia na kati na olata baproblème. Bana na nzambe oboti mwana oboti bebe mpo bazwa mwana wana omona bayeli yo leete bapesi yo leete wana mwana akoma na baproblème mosusu ta mosusu bakushe oyo otyaka bino baspio baza ndenge mwana na nzambe azoyebisa bino elingi koloba teke boboya makambo oyo me boyebake makambo oyo na kati na bandako na bino makambo mingi makambo ezobonga te makambo evandela bino yeba te kalkile na kati na yo vanda réfléchir eloko nini oyo yo monaka clair te ke banda ozwa eloko wana bapesa yo eloko moko wana okoma omonaka bacomplication na kati na vi na yo bamisolo mbongo aye apesi yo mbongo me mbongo apesi yo akabeli yo mbongo makambo nde vanda wana basomba vi na yo. Bien aimé à Jésus Christ lelo na kombo na Yesu Masiya 2021 oyo nyonso batya na kati na bomoi na yo na vi na yo baradar ezala so batyaki yango na kati na ndako batoile d'araignée makambo po bango mpo bakontrole fo bayeba yo babandolandela yo yango ozomonaka ozobondela bazoseka na bango mpo bayebi ke ozalaka na mebele na bango frigo yo ozalaka nango na kati na ndako ya bango bapesaka yo kado yo monaka kaka kado orike frigo wana evanda mpe ekufaka mpe te evandi yo banene bane makambo wana ebima obondeli otambi baza kokontrole yo bakokota mene bana na nzambe fungola bongo na yo efungwama bongo na yo efungama bana na nzambe bongo na yo efungama bana na nzambe bikelemu na Yesu Masiya molimo na nzambe ezoyebisa kati na bino botika makambo oyo non nzambe akosala nabondelaka nzambe akosala non ennemi molimo na nzambe ezoyerepete ennemi aza ennemi bakaresaka ye te ennemi soki azoya ayaka kaka mpo aboma ala ntina avivre na yo te
azaka mutuka asaloka mabe asila na yo. Donc foyer ba mayele nini yo ko vivre na kati na émission ko ça prédente ale yo, ale ki yo. Bien-aimé à Jésus-Christ. Adoni Mazek ce que tu as ma commune na Juge chapitre 1er verset 4 à 7. Adoni Mazek musala na yeka kwa so akangi ba roi. So ça dit roi fa kata bango ba pousse ya misapi na ya makolo. Musala ne azako saka yangwana ya ko kata kaka ba so akangi yo akata ba roi ebele. Ye moko ba joie ye ba kanga ye ba kata ye ba pousse. Alela lubi lelo ne ko comprendre que la sala ki mabe wana les gens linga moko ne comprendre que kozanga ba misapi wana za passe. Amen. Soke moyinda zo ko comprendre te ba mbe wa zo sala bato. Ya zo comprendre que sala bato passe. Bien aimé, bo pesi ye vitamine. Et c'est que faire savoir ye que mabe zo sala ezaya mabe. Ma komiba na nzambe na psaume 18 verset 25 tina 27 elobini. Et pas ya moto malamu na komi monde sa malamu. Et pas ya moto mabe na komi monde sa pe mabe. Celui qui est bon, je me montre bon. Celui qui est pire, je me montre pire. Celui qui agit, c'est le fabriqué. D'accord, agir perversément. Boutique là-bas, il n'y a qu'à ne pas sacan n'a bien tant molay. Oh non, les malheurs atteignent souvent les justes. Et que les canangos, il y a des sikoya, azora malheur, il y a des justes. Nanangwa ibisubino makomora kake, bateau basambelaka, foka bazora bapasi, bateau basambelaka, faut bazora bapasi. Beaucoup mi kake, donc, beaucoup mi kondima histoire wana ke, sozo sambela, ozo monta passer. Non! Y'a besoin de mboka na biso. Ils ont développé vite. Mboka na biso, ils ont développé, ils ont présenté. Maïle ya bateau ça trop bas. Bateau bazo comprendre te. Y'a un molimo na nzambe zo 50 millions. Botanga. Bokile ba kelase. Botanga bokoli sa ba connaissance. Parce que espionnage, ils appellent na maïle ya molimo. Na ko soutenir, na ko yeba, na ko discerner. Et ko sauver bateau mingi bazo kwe. Bosa, surtout nazo senga. Na kat na bandeko. Oyo bosa na kat na mboka poto. Bosa la ba formation. Bo pousser ba étude. Bo kende. Parce que, bien aimé en Jésus-Christ, mingi bazo kufa komi yebate. Pour la nini, na espionnage. Eza makasi. Na espionnage ya l'État, ya mukili. Na espionnage bandoki. Ya ba manganga. Ya ba mbasise. Yo ko tele mandenge ni sozo ma yelete. Sozo ma yelete otangite. Buzoba kana buzoba. Okuma ko laksa bilamba, ba saper. Bokuma ko sumba bilamba ya cher. Makamande na nini, na ba boutique. Bien aimé en Jésus-Christ, tel makambozo sala, buzoba, yo ok na kat na boutique, et puis ok na kat na caisse, zotanga mbongo, bakabazo mona neko zotanga na neko sobe, pour la kisala batuke, ok neko sumba on ngwanjute, o sumba ki on cher na facture, ok ko sumba bilamba, sur ya 3500, sur ya 5000, ya 4000, o bibi siango cash. Alors que mundele yimo ko na mboka na ye, ako sumba jamais biloko ndeko na cash, ako sumba ko avec chèque. Ba okama pe ba okama ba moni yo ba kuspionner bino ba koyeba siko bosala kanini zoba yo ko bimsa bela mbongo ande wana mais okama di komba bilamba wana pe oyo zo lata ba mode wana okoma ko publier ba publicité nango okoma ko loba ba futaka yo combien na pub rien ozo gagner rien mais bango ba zo gagner ba oseka parce que ozo sala bango publicité ba tango yo okende ba o subi biloko ya ba 4500 €, 4800. Bah on va au salon, on va payer sur cadeau à champagne. Champagne, va payer sur cadeau, ça y a combien? T'as besoin de champagne à 30 €, t'as besoin de champagne à 35 €, t'as besoin de champagne à 25 €. Au milieu, on peut gagner, on peut. Bangonde ba seki yo, yondo zangi kozang, fungula batoy. Baso ko spionner bino bozo yebate, ba contribuer kat na bamboka bozo yebate. Baso boma bino kat na bamboka, pona bozo bakaka. Hein? Ba rebelle ba koti ba so beta minduki ba so boma bino kaka non na ba pasteur ba kota kaka ba spion ba kuma kaka se ba yebi déjà bobondela makambo wana to makambo l'état président ko tala bino bozo tikila mboka na mutu mboka mema mboka ye moko akokango yo motsko yo tina na yo nini yo ndeko tina na yo nini ba mboka na bino botala botelemisa ba mboka na bino bozala ba mboka poto botanga bokota ba école bosala ba kelasi makamane na ndenge tala bato musuba kuma sala ba lede beauté bazo créer pour nani oui ba création wana mayele wana oui ya monde molimo na nzambe zo luka na kat na bino botelema sa mboka na bino botelema bosala makambo mai bozobeleki na ko sepela bato basala concurrence ko tonga bandako
ya ko sepela bato basala conquérance to hôpitaux bako to makamane na ninge to asubi lupango alibi ngale boy oui mais ya bilamba oke nango wapi ato kumisi to lata mais botala ba mboka mususu wana basana kat na kimia na mayele bakuma ko cotiser na ba mboka ba Mali o mona ka côté moko bazanga mai mais baka ko kota pompe moko ya mai et kuma ko zo mai na se pour le village d'abord peut battre minda na kata village sans que le gouvernement a participé car bango moko ba diaspora bindo bosera kaka gouvernement sala bosera mais bosanganisate chopé bosera sala lisanga moko bosera ba spion ba koti ba ko luko ba panza lisanga wana ka espionnage na espionnage ba infiltrer ba koti ba kuma ko lupesa ba songi oh non osumona teke ya ko liambo ngwana osumona teke lisanga wana ba ko luka ka ba perturber eloko moko te na bamboka oyo ya biso africain to sala etelema bakoluka kaka ba perturber ba panza yango so eloko moko ezala na biti moko po sauver ba ko infiltrer yango bakoluka ba kota songi mitema mabe incroyable ya ko yeba bato oyo yango bana na nzambe molimo na nzambe lebisa moyini ba pesa ka yetata asa buma zo bebisa awo tika tante ko tikele tante au monde y penza dénoncer ma comme le bien les œuvres infructueuses des ténèbres condamnez-les ne prenez point pardon quand on parle na bangote ko côté la bangote tika ko kota na yom to côté la bango ya walobite yo mutu miso kufa yo mutu mona kate ya kana Kristo kwa éclaircir yo soko yeba kama kambote Kristo le raso Kristo ayo kwa éclaircir yo afungulo miso yibiso tala mukili ne zo tambola ozaki naïve ni buzoba makame belé oyeba kité makame belé mi pesa na kat na bato oyebite bien aimé yo mi pesa kala bato to boyite molimo na nzambe boyite pe olinga batute mais zala na boyebe et pas yo pe otelo kolo et pas yo pe so mokile za ya ko beba to komi na monde oyo monde sans pitié nana ko yukilo mo wa nana ko kotlo okima na lingomba bazali okende wapi bazali na famille bazali okimela wapi soko za na Yesu te yakana kat na Yesu ya solo le véritable Christ azali le véritable Christ ozobikisa le véritable Christ ozopesansela boyebe alors bien beaucoup solo beaucoup yeba bango na misala même église yo keneko yeba nana sa kambara na église wana basala kadini baso salo makamani na niko ozo vivre ozo maka nana bon nana ya na nga pranza be na tala kana bon siko zo le la pona nini po yo ya ga pranza be o le la pona nini papa so mona o le la pona nini lingomba soko sa lingomba moko malamu o zo bikisa ba ko sala tout ba infiltrer ba kota ba bébé ça va détruire lingomba wana ba sala tout ba bébé sa yango soko termika ba ko ba tinda ka ba so mona kenda azongi capable détruire molimo na mbindo frère je sais na yo mutu ospiona kabatu ya wazana besoin na yoti ospionner trop obomi trop osali mabe mingi na batu na mokili nzambe azana besoin na yo po bika yaka na Yesu tika ma misala oyo tika makambo oyo ozosala kiteti soki ya wazoteya mateya oyo seke alinga frapper pas ko frapper ko ako frapper bobo nyoko libana na nzambe trop bo BBC trop bo bomi trop kolela ya bana na nzambe komi pa ina nkolo kola yoki kolela wana azo yoka yango bozo tika te na mangomba na wapi na kati na mabota bo vanda po oso kola po kemisa mina misala yawa yebisi yo ngonga ko bongwa na yango soko bongwa nite moto zo kweya na kati na yo moto zo kweya na ndaku na yo moto zo kweya na kati na église na yo moto zo kweya na kati na église na yo na ndaku pe na libota pe makama na misala na yo ko détruire misala bato kaka yo ba commerce bato kaka yo muto asala mumbongo okoma ko kota ko yeba ateki nini azali soki muto asali likamoko yo poli pe ko osala ndenge ya sala ki po obala ko spire bien yo na moni okoma ko teka okoma ko ne Chine na moza nini alandi yo na Chine po a espionner kaka yo azana tina na teke abana ko sala bakaba poka a détruire yo a bebisa yo faites attention et non comme ça bebisa bino ba paté na Yesu basia discrétion manque ya secret boso la secrété na misala na yo discret zala kana secret na makamizo okomona kaka soko ozoloba makam na ekat na yo te ozobimisa ba secret na yo te na confidence makasi
Et puis ça va fourminer na mutu. Ba goma bilobela, ba goma luka. Pas ça asa wapiko, mais pourquoi ça bomba nini? Bozo agité bo pani. Yo mo comprendre que mutu. Oi, spion. Sukana mobomi. Spionnage. Bala na nzambe. Biloko nyonso mabe vani na kat na yo. Na dossier na yo. Na mosala na yo. Na libala. Na mabota na yo. Balingi to bota. Ko spionner kaka. Soko komi na zembe ba yeba. Na bana na yo. Maladi na yo ya bomo na yo ya vi na yo. Ozo tungisa yo nyoko na yo. Yawe lelo. Awa siko tozo loba. Molimo na nzambe zo loba sikoyo. Kimia. Ngai na yo to bondela. Senga yawe zo sala kati na yo. Soki ba chaka telefone na kati na ndak na yo. Soki loko moko ba kabela yo ye ba kateto ni ko na me loko niso etanga ni kati na yo. Ba peso kabelo, ba peso nini. Soko ye ba kate sikoyo tozo détruire yango na kombo na Yesu Masia. Tout là. Et ça détruit la commission. To bondela comme ça. Yahweh, Nabibele, Jésus-Christ, le roi des rois, Rabouni, Mokonji Nanguya, Soko Tei, Oyebakatino Teyaka, Soko Lobi, Oyebakatino Lubaka, Talabana Nayoba, Baby Sami, Bana no Mayere et Sili, Bazoe Basu Te, Boulimbe Kotekat Nabango, Makamane, Po Baza détruit Nabayini, Yahweh, Salan Nabango Nenge, Osaraki, na pisome 83 o lobi bien ndenge basalaki na 4 na Sisela na Yabani kuna nyoso tikate bazala détruit ndenge bomaka ba roi wana pe nyoko na bango ba nyoko ni bana no tango molai pelisa moto oyo balingi babongwana benga bango babongwana oyo balingi ba continuer misala wana Yahweh kotikate po bango to bayaka babomaka basila raka na bana na yo tala pasi na kati na bana na yo. Tala konyo koma na kati na bana. Yahweh kotika nzela te. Kotike na bango nzela te. Soki bakoluka bana na yo bapulanga na bomi na kombo na Yesu na kombo na yo. Na makila na yo. Ba radar na bango. Ba GPS na bango. Ba drone na bango. Ba internet na bango. Misala nyos tu. Ezala fuwena kombo na Yesu. Pe lande moto zika na ba laboratoire na bango mwana na nzambe kumbama mwana na nzambe bana no babima na mutambo yo batatu la kombo na yo batatu la monene na yo au nom puissant amen bange loko te mwana na nzambe zoma yele na mateyo et que subibi keba na bupaji na yo ennemi aza musika te kaka baoyo yambaka baoyo eberja bamso bokola na kati na ndako yo yebite yo kasaki olakisi bolamu yo yebite molimo na nzambe epekisi yo bolamu te mais ezalaka mayele comprenaka langage bana langage caché eyebanaka te bana langage déguisé baza baennemi rapproché barapprocha yo nde babebisi yo mpo bayebi yo bien amen. Bozalaki bongo na kati na télévision na bino Aziza Pembele TV. Bo s'abonner. Ba j'aime, bo aimer. Kolo azala na bino apambo na bino na kombo na Yesu Masia. Amen.
nani